Ah, likambo ya kokamwa neige ya liwa ya kosakana te na kamwe eza ya koyina neige ya kosakana te, neige ya kosakana te. Tu viens parler, Maria? T'as vu la neige? Parle un peu. Dis bonjour aux gens. Vas-y. Bonjour. Voilà. Moi, c'est qui? C'est Maria. Ah, c'est bien. Allez, t'as vu la neige? Neige ya kosakana te bandeko nanga, donc voiture ya DJ Daddy forme edindi nango. Edindi na neige. Donc moi ekuta kobima eza te. Lokaka ki voiture edindi nango na neige. Oh, j'arrive mon frère. Baninga msuba kangami. Attends, j'arrive. Je vais filmer là. Oka neige ya liwa bakare dindi moeto bima eza te. Suisse eza ya koinda. Biso awa neige eza ya koinda. Oh la 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 la. Oka baninga bakangami kuna. Alors bandeko nanga neige ekweyi mabe na Suisse. Donc toyebi te nde tosala. Jeni umande moni neige voiture nanga edindi moye kutu na bimisa ngo eza te. Moye na bimisa eza te. Parti bofondo neige ya liwa. Donc tozoluka ndenge nyonso kobimisa ngo. Naomi, tu viens filmer? Viens. Tu filmes, hein? Qui? Tiens, filme. Qui? Attention. Voilà, comme ça. Tu vois? Neige et couille au savon. Tu vois? Mon frère, moi je peux pas pousser, regarde le mien. Regarde le mien, il est tout dedans. Après on te pousse. Non, 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 attends. Faut que je sorte. Là. Faut que je sorte. Parce que sinon j'arrive pas. Tu vas où, papa? Bofondo, choisate, des marques toza la liwa koto. Oka neige grave. Oka carré dini. Donc on a évité de venir au chance Léon na soirée te, chance Léon na betité week-end. Sinon te na évité de venir na ngosala. Grave, ya osaranati. Ouf. Tora mi sapiozo soir. Merci ba aminanga. Tamako eno nazoya tokuta na kalate mo na longola neige. Na longola neige kale za ko dinda dans 20-30 minutes na ville na. Nazoya kalate tamako eno. Ouf. Wow.